Michel Mayabou. Abonnez-vous sur Congo Gold TV et n'oubliez surtout pas de cocher la sonnette quand vous vous abonnez pour recevoir des notifications de chaque mise en ligne des nouvelles vidéos. Transport, toqué la net à rond-point. Bana rond petit ça na futa 1000 francs ça des belé. On les canisse nanga ça ndenge ni maman. Transport nous mandenge gouvernement ça transport ça na 500 francs. Si quoi pour ba chauffeur ba sote que la biso ba transport na prix hausse de prix. Ba comme ba biso na 1000 francs. OK bitala msusu comme 1500 et puis 1500 1000 francs au demi terrain. Bango ne ba matsaka soki bango ba monikaka 1500 2000 hein ezala te vraiment. Mbote maman. Ah toza na hôtel de ville na face à casino. Ah toza mona transport mikolo ba chauffeur na recevoir ba ça ko imposer biso ba prix na bango likanisina. Likanisina ba en trois gouverneur ata likambo malamu. Po toza mona ke transport toke la net nga uta rond-point. Bana rond petit ça na futa 1000 francs ça des belé. Kozonga 1000 francs belé. Au moins que tu fixes le transport rond-point ce qui est combien ça a 500 francs. Mais bango moko ba restaurant chauffeur ba fixer prix na bango na ndé gouverneur yebité. En tout cas ça se passe. Quand on retard le carburant est matité. Ba pas comme be carburant matité en to linké ba que c'est le transport. Vie ça passe. C'est quoi distance il y a rond-point 600 de la combien vous faites combien? 1000 francs. Non, quand il y a des tâches normalement 500 francs. Si on n'est pas resté ça combien? Bah c'est 1000 francs. On les canisse nanga ça ndenge ni maman. Transport nous mandenge gouvernement ça transport ça na 500 francs. Si quoi pour ba chauffeur ba sote que la biso ba transport na prix hausse de prix. Ba comme ba biso na 1000 francs. OK bitala msusu comme 1500 et puis 1500 1000 francs au demi terrain. Demi terrain de wazo mabiso ko demi terrain 1000 francs. Bon, ça vraiment côté ndenge l'état le baki boete 500 francs bango te. Ako mema tina suka 1500. Demi terrain 1000 francs. Yango wana donc l'état tel biso likambo pour le transport to souffrir pour le transport. Est-ce que carburant mati? Carburant mati nango te maman. Carburant ça na pique ka gouvernement ndenga teka carburant yango wana. Ba chauffeur na ba receveur wazo mabiso ba hausse de prix. Yango wana moni nyo to souffrir. Bango wana to souffrir na ba charger yango to souffrir gouvernement ata la biso likambo oyo. Ceci va charger na pourquoi partir à 16h. Ba matara prix. L'état face à l'effort. Ceci va charger va charger ba roya na seko ba roya transport oh 1000 fois et transport à 500 fois. Ba maman mususu mona tira na 500 fois na plan na kala libenga na ye. Aroya kuta kamena na pourquoi 1000 fois. Mais amata ezate. Face ba bisa l'état ngo pokota ezate. Na pourquoi on est au monde na te. Car ba camion mike zo mona na. Difficulté to za ngo pour le transport. La partie à pourquoi c'est comique à pourquoi ah bah là où qui sous chauffeur va recevoir 1000 fois 1500 oh demi terrain 1500 bah maman bah mon la passe il y a un ancien gouvernement face à l'effort allez battre bon que ça biso moi m'dalingi quand on était à souffrir attends on souffrir ça nzala kasi attends comment on peut te vivre facilement pour tout le monde à rango transport comme il comment on comprend les pénalités 1000 fois demi terrain 1500 au moins une chose on dit qu'on a 2000 fois au commandant vous zéro bana pe ba zéro kuna papa bani to aseko ba konza aseko ba c'est fort ba charger musu ba le retard ba zara ba fazer moko boye ba to comprendre ba seko ba transport matza oh 1000 oh zete ba toma le boko likolo 1000 chaku comme chaku na mbongo ba pesa ko bo chaku mbongo comme chaku te et puis ça biso ma watu yama ba no usangwa papa mama likanisi ndenge ezaka gouverneur atala likambo parce que tolembi na biso na ba transport ya 2000 tout Pascal Kingasani so ekomika pokwa ba mataka transport 2000 francs 1500 sikoyo biso tokosuka wapi oyebo peut-être ozaka oye osali commerce ya ozika 5000 fois bénéfice oluko komalanda kupe otikela bana tamo eloko mbongo nyonso esila na transport en tout cas atalela biso ka likambo parce que tolembi transport ekitaka ndenge ezala 500 fois ba aseko pende ba lobana bango ne ba matsaka soki bango ba monikaka 1500
2000 hein ezala te vraiment ngana ebité so banani batia bango tuka to batu naka so bana batu batia po bango ne batu mataka transport ko mona peut mutu keye mais bango nde avo bon matamis do bango ne batia na ndenge na bango o to tantaka bino ce qui boko pesa si biso pe to ko transport za ka passe mona pe to siminza to kotika na mutu ka parce que ba transport ko mona on ka passe na poko pona ozonga ndako yango atala biso ka likambo vraiment monde mosusu libanda ya basali sous contrôle ya ministère des Transports. Donc ce qu'ils sont en train de faire, c'est comme s'ils sont indépendants. Baza incapable, donc le ministère est incapable de maîtriser la situation sur le terrain. Et comme ils le font, personne ne les inquiète. Il y a un autre que et comme il le la jungle quoi, où il y a makasi à saluer à Monique Sala, et c'est ce qui n'est pas bon. Tous ont interpellé le ministère des Transports que non, et qu'on a saisir dans les Kambango pour tout maîtriser. Batia Bajan, en tennis civil, babanda kuzoka batuana en flagrance mbalamoko. Ba monindengwa sur place, bakangi mutuka, comme ça, bakumona ke biloko on ko changer. Ce ka batiki bango bongo donc kozala moi passe. Ouais, le problème aussi c'est ça. Embouteillage est allé ingérable dans la ville de Kinshasa. Mais ce n'est pas ça la raison pour laquelle Bango Bakobanda Matissa prité. Parce que Ataba Matissa pris, embouteillage est zakak. D'où, tous les Sengande ba désenclaver, ba fongola banzela mususu ezali ko salate pour que embouteillage ezala mingité et puis ba arrêter système wana ya ko banda ko rançonner peuple. Tozo nyokwama. Surtout na baire de pointe, tozo nyokwama mingi ko ba demi terrain. Aux autres ici ko banda ko futa parfois 1000 francs au comité na ba 2500 parce que bazo ba demi terrain bazo kata. Alors tout cela c'est nous mettre nous en difficulté. Tozo senga ministère des Transports bataille la biso likambwana et puis ba fongola nde banzela secondaire. Oye ko sala que embouteillage za la mingité. Voilà un peu ma position. Biso to comprendre ka likambwana on a noté parce que ministre jusqu'à là ba chauffeur bazo leke la net ministre des Transports moi mutu. Bon, bah tracasserie ça c'est vrai, ezanango. Mais est-ce qu'il y a à cause de la disposition pour aider biso? Donc comme il faut souffrir parce que d'abord, bango moko va commencer à demi-terrain. La demi-terrain ils ont provoqué la situation dans le belé. Alors hier ils ont lâché bango. Alors qui peut ba demi-terrain. Chauffeur comme na moi va pris naé. Moi njela mu coucher, a tie pris. Babaluski a tie pris. Comme ba air moko de point impossible au transport. Est-ce que biloko nyonso zo monate, hier zo monate. Bon, l'air malgré tout ça. Yé azomona est-ce que moyen pe batu bazali est-ce que moyen batongo oyo na bano bazo créer na balabala ba ko ko tia bango te ke ba me ko surveiller pour biso to zala pe bien tala soto comme tambola makolo faute nyon so nani ya yé parce que jusqu'à là azo contrôler te azo contrôler c'est ainsi que ba chauffeur ba ko mutu makasi moyen tout ça autrement exacté donc de banyo ko na ko bisaye mi sa transport parce que biso no sunanga na bioto makasi bon yé ameka nano kotala nano ameka nano régulariser situation nyonso ça c'est vrai bango pe bazo souffrir parce que moi nzela mu abasoda partout moi baso traitement exact bazo tambola pamba te baso ma carburant mais il faut ameka nano régulariser situation nyonso de part et d'autre pour biso to zala bien biso nyonso na zo tomber pana biso population donc il y a biso trop souffrir pour na situation donc yé bazo contrôler les amalamute contrôler les amalamute ameka nano régulariser situation nyonso. C'est ainsi que peut-être Rose à la moins bien. Mais si nous sommes continuer à boire, moyen été. Bon, pour la likambo ya transport ndenge lobi wana ezala biso mo pe ba kinoa tozo comprendre tri. Ndetinga za na Selembao. Pour na longa Selembao pour na ville na foot transport za 500 francs mais na foot à 1000 francs. O ka 1500 na faut pas. Tozo comprendre te ezali nini. Peut-être ils a dit ba embouteillage pour banzela ezali te yango ba za na moi stratégie ya ko sala bongo pona ba to traîner dans nzela. Toza ni pour ni contre. Tout le monde a dit que Mati Banda Awa, pour commencer à Mola Wana, pendant tout le temps, on a opéré des essences non fait pour l'embouteillage. Peut-être raison, on a fait ça au Bango. Bon, deuxième raison, on a pris, en tout cas, le gouverneur a obligé Bango. A obligé Bango, le chauffeur, le receveur. Nous avons des receveurs de mères. Nous avons des copes, nous avons des receveurs chaque jour dans le bon. Pas ni demi-terrain, Bango va tous bénéficier. Et ça, Bango va bénéfice. Mais pour la population,
ekomi pasi so net lobi na longaki banda awa na ville tina ipene mama nazoki nde nini nazwi moto Willery 500 francs taxi mola 2000 francs moto ti ipene 2000 francs ozomona bon nasalaka mosala nini oyo epesaka nga transport ebele onga comment dépenser par jour donc en tout cas to déplorer pour na likambo oyo gouverneur pena ameka ko changer stratégie na ministre ya transport na gouverneur pour même bailler travailler ensemble donc bazo pena solution pour ba meka ko aider biso pour to mo le manamboka na biso moko to mo le mamboka na biso. Banana bandaki mbongo nyonso na tali nango esina ba petite la ba moto mon cher libala nanga eza lobby siko nasata ne lokote donc na luka place ina ko defa mbongo ya intérêt et bon bandeko na ba libanda ba ozongisa akuna kanisa ki oloba te na to tambola po santé kita ba to poto de ba tienga na erreur ba tienga ba otinela nga mbongo lobby kuna bana mbongo bango kuna bana mbongo na maboko no zwango wapi sopo ningo sopo biloko te place ezali oyo bakotyelo biloko ali bayeli okatile ndako mo tika biloko papa na mboko oyo makambo wana ezalaka tele yenga bazosesa oyo zosokipela makambo wana talanga RMT multi service nakoloba libanda te yakoyoka badeta. Receive Money Today. RMT en sigle multi-service. Monsunge Yaba Congolais, ya RDC, Peya Poto. À à disposition d'Abino, service Ebeli, il y a qualité, na rapidité puis fiabilité. Tindambongo en dollars, tout en euros, na RDC puis Angola, à partir de Europe, tout ya Amérique, Kakalilo, Libotapé et Zuilelo, sans condition, avec service et remise express, à domicile, tout par transaction mobile. Notez bien, na Angola, RMT multi-service, Azali Kopé Sambongo, na dollar et non en kwanza, au 10 dollars, aux 8 dollars. Moni maison, au moni ol, yangai, au memangonga morote, mutu kezali, oyoka obaloba na français livraison à domicile. Elaxini. Ba yo tike la on ndako. Loso. Oui, donc nyoso ekosa la fête na yo za malamu. Okutango. Ah, d'accord. Nga benzi 400 personnes, biloko mukeboy, ekoka 400 personnes. Wapi basoso? Yala kuna. Omoni depo, nyoso lukaka okutango. Et puis ata mutu alaki wana sana poto, atinde lombongo te. Atinde soute. Eso personne numéro na biso. Asa le loka commande. Omondo za munene boy. Et vidéo tambo la tension kangona nzilo kokufa. Vana na ndako, bakoya kotike lwango. Zoko locha na nzo. Eyenga awo kokuta nyonso o biloko bateka spécialement na poto na Angleterre bateka pe biloko na bango mais siko ngana za kasuna carte électeur ah petit problème ozala code no ozumbongo na pete olingi kokutana na RMT multi service koma na adresse oyo pe benga na ba numéro oyo RMT multi service Lisungia baebaza libanda na baebaza na kati ya mboka. Ah! Na patani. Abonnez-vous sur Congo Gold TV et n'oubliez surtout pas de cocher la sonnette quand vous vous abonnez pour recevoir des notifications de chaque mise en ligne des nouvelles vidéos. CGTV, CGTV, maman, CGTV, papa. Michel Mayabou. CGTV.